ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na kati ya ba diaspora. Si tu es en moko, live together original ya la danoise yewana liboso na bino bande konangai solitude et Sili boya ebele tozali na site de rencontre o ezali très sérieux pour na ba relation moko très sérieuse. Alors bande konanga yom tozo luka mwasi yom tozo luka mobali, n'hésitez pas boya ebele ezali na âge limite à partir déjà il y a 19 ans. Ti likolo bande konanga soko so se ceinture sel oluka mobali na église oluka mobali na ba fête oluka mobali na musala ozwate bande konanga awa okozwa oluka mwasi ozwate awa okozwa bande konanga boya ebele bo contacter la danoise. Coucou la famille, bonjour, bande konanga, bonjour, bonsoir, bon dimanche, bisika bisou bino, oyo mama leki na bino la danoise, toya kaka kolam sa conscience, et puis kotalisa soki makambezo kene malamu, soko pezo kene mabe, biso tozaka onaka lokola ba sentinelle, kande to ebisaka bino, toya kako jijete, mais toya kako dénoncer, dénonciation et cause la ya malamu, et cause la paix négative ou positive. Voilà bande konanga, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom na mokolo alléluia dimanche, vraiment topesi bino ba shalom et sengo na ba bota na bino nyonso ba oyo ba kei ba prière ba oyo ba sambeli na bandaku bino nyonso rendez-vous na lola mokolo wana ekozala bisengo na bisengo. En tout cas bande konanga ibolanda vidéo na boke binyonso et puis tozo zonga vraiment avec force pour nato analyser yango. Voilà. L'agneau de Dieu, Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang. Devant Dieu, devant les hommes, je me tiens sur la puissance et la parole de l'Éternel. La Volongola, on a déclaré beau. Il est écrit qu'une femme est liée à son mari du vivant de son mari. Mais lorsque Ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna. Voilà bande konanga, j'espère que bosi kota la vidéo wana et puis yangwana pe boza komona toko analyser vraiment moi betape ya mike. Premièrement vraiment na pesi bino susu bambote ebele like mission oyo bande konanga partager yango ata soki yo esali yo pasi tam susu voisin na yo ekolamsa e conscience tam su yo conscience na yo poni lamuka ezo senga vraiment ba marteau ba fimbu ba chicotte mais l'aime s'ouvre conscience à voisin et ça nango facile. En tout cas, partager na 5-6 personnes, partager na ba Instagram na bino, na ba Facebook na bino, kozanga ko liker yango te et kozala très bien partager. Voilà. Ce qu'on s'appelle na vidéo oyote ko silikate vidéo koya oko sepela kaka parce que osabonaka pambate jour osabonaka cela veut dire que okutanaka neloko esepelisa yo. Donc ne quittez pas Zwaki Vanda. Voilà bande konanga wana bozomona pasteur Bostralino yewana bande konanga asili kolongo na kati na France azui voiture na ye bus na ye train na ye ndenge ayelaki na délégation na ye bakendeki kokunda ndeko mobali oyo tokoto bakana kombo ya Ewing oyo azali camarade du penza ya makasi tozali komona vraiment azali camarade d'enfance ya ndeko na biso mobali fali ipopa na ndenge na moneli ba relation na bango bande konanga j'espère que zaki ka camarade o azalaki teneti ya biso boye azoya yo kaka na tango ya bisengo te mais tango fali azalaki na pasi Ewing apesaki ata bonbon apesaki biscuit
Ewing asalaka vraiment je vois a contribuer pe mingi na carrière ya Fally, a contribuer pe mingi ke Fally avant dana nana parce que bomona ki pe nana ndenga lekaki alobaki pe o yaya alobaki vraiment bandeko nanga lobi ayebite soki akotika la sukozwa garçon ya boboto ya bolamu lokola ndenge ndeko mobali akendeki vraiment bandeko nanga ezali pasi na mitema vraiment camarade na ye puis to mone ki Fally na kati ya Kinshasa na famille ya ndeko Ewing mais to moni lisusu Fally aye lisusu kokunda ye na Italie et puis a contribué et puis a memi pe cercueil ebele balobaki oh Fally likambo asali eza kitoko te aza star munene non devant liwa star azate bandeko devant liwa président azate parce que biso nyonso tozongaka na cercueil ezala ya million ezala ya combien biso nyonso tozongaka poussière biso nyonso tozongaka squelette biso nyonso tobebaka na se ya mabele bandeko na ngai biso nyonso tokomaka baba tokomaka calme tokomaka kimia devant liwa et puis biso nyonso tobangaka liwa atako to sali crime yo bomi mutu mais tant et comme na tourno balobi condamné à mort jour bazo boma yo ozako banga mais yo tango ko boma muninga obanga kité alors bandeko nanga Fally asali loko moko ya malamu ya komi kitisa makasi parce que wana komaki lokwa ndeko na ye boyebi ke Fally babotami kaka de batu mibale yaya na ya libumwa mama na ye azakaka na yaya na ye tina na ye donc mwana mobali wana akomaki lokola membre ya famille na bango akomaki lokola ndeko na ye et puis a soutenir Fally pe na tourner a soutenir ye Fally pe akendeki na eloko na matanga na ye eloko pe tikenga jour ba Fally bakendeki kobala mwana mobali wana bala balataki pembe mwasi na mobali pembe jour pe enterrement bandeko nanga bango so balati pembe bakangi biloko na mutu soki pe bakomi ba musulman soki pe ezalaki seni nini elekaki wana elateli wana na mwasi ya mowe na bango nyonso soki ezaka teni balobaki ke jour wana tokolata banzambala basaki basombaki banzambala pembe na biloko na mutu wana toyebite mais tout le monde vraiment proche balati banzambala bandeko tam soupe cause la significatif tam soupe za nango kaka coïncidence ba sepeli balata na bango bongo mais epesika moi tik jour bayaki ko bala kaka na période oyo abalaki année passée na yebite soka zaki déjà diagnostiqué moi maladie na nzoto parce que balobi à souffrir moi c'est na ya lobi vraiment il était faible à souffrir makasi mais na suka na ye quand même andimelaki nzambe ya bostralino a côte moi c'est lobby bien andimelaki nzambe ya bostralino a kotaki na ba prière babande ko sala ba prière bandai ko benga pe bostralino parce que bande ko ngai soki mutazo bela ata bandanga ko na ba maison ya mabe bande ko yeba ke mukolo wana nde place ko yeba ke nzamba azali ba o nyoso bazokota na ba TikTok na ba site moko ya bato bazolo ba ke nzambe n'existe pas en tout cas vraiment en passant au PC Gisèle Bambo Tebele mais quand on revoir un peu dossier au yokoti terrain aux okoti sabato que Dieu n'existe pas en tout cas ça c'est grave quoi parce que eloko moko ko sala na mokili boete sans mutu moko boye asala yango donc voilà quoi alors bande konangai toleki mais présence nde o frappé biso makasi ya papa Bostralino bomoni Bostralino vraiment Bostralino azaya kokonda en tout cas Bostralino aza vraiment na pasi bande konangai na makambo nyonso ezolekela ye aza vraiment na pasi mais biso tolobaki yango ke pona nini Bostralino akendeki na bibembete to utai koloba yango naza na ba témoignage ya ba mama ebele oyo pe bazoloba tangu babengaka bazwaka yete donc Bostralino ndenge nini na matanga ya garçon wana babandaki kozwa Bostralino azo prier bandeko est-ce que Bostralino a priaki na lingna lo ba prière eza mabete garçon wana abiki te physique akufi kaka tangu susu abiki spirituellement mais na physique Bostralino akei kokunda ye wana longoli bague ya mwasi alongoli na liboko akei kosala ba cérémonie ya enterrement mais soki bato musu babengi ye ayambaka telefone te
ayambaki téléphone na bango ndenge nini parce que garçon wana ayebana parce que aza camarade ya Fali parce que baza ba même loge parce que bayebani na monde des ténèbres ou bien bayebani na monde spirituel ya bonzambe point d'interrogation. Mais tolingi kaka tout la musa moi conscience na bino na ba oyo tant muso okolanda pe boye garçon na tikala pe ko tia dimité tant muso patikala eloko tia na ye lokote kana suka wana maladie ye na occasion wana lokola kaka bakomaki azali tel mutu tel mbala moko mutu asusumuki ayebani bandeko bozomona tina bonzambe yango ndeko nanga tanga classe ndeko nanga lingozwa promotion ndeko nanga telema tika kolekisa ba air ya kokota kilta tongo ya midi ya pokwa luka nde nini ozwa formation luka nde nini osala pona ba considérer yo mama pona soko zakaka muto ya ndengwana ndengwana bomona ngome ba pasteur tanga corona balobi bozwa batu nombre réduit na église boyoki nde balobaki ba mama oyo batekaka ndunda ba mama ya bapondu bovanda nao na bandako na ba 10 na bino ya ba nini ya ba franc biso tozoluka ba oyo bakoya na église ba 20 wana ba 200 ba sawa na balobi bazala bato ya haut niveau. Bozomona moi intérêt moko ezalaka soko za na rang social élevé même na basai na nzambe alors que Jésus maintenant s'est rabaissé même na ba pauvre que n'écoute kozwa ba pécheur bato batambola ki na ye mais lelo yo kanti pécheur ou bien chasseur aye na église na solambisi na sola est-ce que bako kovandisa ye na place ya liboso jamais bako vandisa ye na suka na makolo na ye ndenge bebi na mai makolo awuti na koluka mbisi nyama makolo pasuki bako talela msu ba protocole ba obenga na ye ozomona mais Bostralino ye wana bandeko na nga longwe kuna atika bibembe combien na France akenda te akipa te muto azalaki pembeni na ye muto andako tia ba 10 mwana mwasi wana benganga chilelo il fallait aluka basali na nzambe mususu pona baya kolongola ye bague ya mariage et puis mobali autaki kokufa brusquement boya kufa malgré bandai kobela mais basatandaki te que jour wana kokufa a piqué crise mbala moko akufi abenga bango abenga zo mwasi aloba na ye eloko nini ozolembisa bato boye tika biso sa kufi biso moko toyebi bayate basala eloko te mais soko kenda konta mobali wana abandaki kozangisa 10 na ye te parce que balobaki na nzela ya 10 na ye na nzela ya offrande na ye ekosunga ye akobika akokufa te mais mwana mobali wana kufa Bostralino bakenda te mwana mwasi wana bague na ye c'était difficile à contacter ba pasteur oyo bayebi ete on te connaît pas biso toyebi oto sambelaka wapi à la fin pasteur moko ya humble alobaki mama problème ezate nakoya pona na sala cérémonie ya kolongola bague mais botela na moto ya yebani je crois mbala liboso bomo na pasteur Bostralino akene na matanga ba filmer boye pona kendaka te mais suite na nina loba pona nini ndenge tolobeli yango et la musie conscience. Est-ce que ndenge tolobeli que papa o yambaka téléphone te o yambaka par hasard de o yambaka ba o yo lingi batu babengaka yo bazana ba problème ba solo na yo o yambaka bango par hasard soki po yambi opesika promesse rappeler ngai na kopeso ba prière bazela pe ba prière ngo bamsu opesa bango bamsu pe bazwa te bamsu pe ba lemba nzoto mais l'air biso pe tolobi que papa oyo akendeke ba matanga te donc akendeke te za signe nini est-ce que amour eza wana parce que nzamba lobi to lela na ba o bazolela to sepela na ba oto bazo sepela comment yo na ba matanga ya bandimi kutu ya yo moko église okendeke te mais mon ndimi ya internet osimbi nzela okei oyebi eloko nini ezali caché na sima soit parce que tu la musio conscience si c'est comme ça gloire à Dieu c'est là toza na bonne voie tozo aider yo pasteur pona okende liboso o mema peuple na biso na isengo oyebite esengo nini osalaki na mwasi wana na amona ko na télévision sikoyo amoni yo et puis yo mtolongoli e bague na souci alingaka la tata mso alingaka zala na 10 ans ya souci mobali na ye au réduire yango ta na 2 ans parce que c'est une jeune fille très jeune la dame mwana wana bon ayebite so babotaka déjà avant
bazana bana parce que na mona pe un petit garçon entre 11-12 ans azalaki wana ya kosimba cercueil. Voilà, je ne sais pas soka botaki na maman mususu. Vraiment bandeko na ngai bozomona botika biso to la msaka conscience ya bandeko na biso ba pasteur. Boya ka wana te bo bambara biso mabanga, bo bambara biso banzete. Tozo sunga nde bino oyo nanu miso ekangama. Tozo sunga bino oboza facile, ba sokola bino cerveau. Tozo sunga bino ba faible, oyo boza na bantaba be, mutalobi abokei na loyenge. Biso tozo sunga bino. Soki yo ozomona ke ozo sunga mepa na biso te. Koya kocha ba commentaire ya bozoba te koya koloba biloba loba te pona kolembisa baninga parce que tant musu yo déjà okoya kolamuka conscience oya kolamusa conscience na yo emso après 2 ans okoya na YouTube pona okoyebisa baninga ke bandeko ngam na memaka bino mabe okoya te. Est-ce que chaka commentaire wana oyebi ke mutu moko alingaka alamusa conscience na maloba nanga na commentaire na yo alamusa conscience te oyebi est-ce que okozonga mukolo yo kolamusa conscience parce que mutu na butu ndenge toyambelaka Yesu Masiya ndenge pe mutu na mutu alamusa conscience na ye mutu na mutu alamusa conscience na ye na ngonga na ye. Okosala buzoba bozana muninga bozoyiba jour yo décider kokene ko yiba te tamso ko yebisa muninga te jour wana penzo boy ko bimo o bloquer ba téléphone baninga ba obengo me koki cop wana bazozwa yo te bango mo bakena cop kokoma pe bakomi na cop bo jour ngo pe bakangi bango bakoti makamoko makala bakoti prison poto mais yo biki na yo parce que jour wana pe décider que ngana lingi na ngasu makambo te mais tu n'as pas dit na ba camarade na yo okoza pe o memi moninga même ngala danois j'ai fait ça na mema baninga na ba église na ba prière na ba boye mais na koma jour wana na longwe na ngai mais na yebisa baninga te ke na longwe bamonika na zoya na ngate non fatigue moi musika boye na boye tipe na longwe mais baninga musu batikala pe na église wana. Siko so eza l'église mabe il faut na sambela rapport na bango babima bamsu pe na mema bango pe babima bamsu batikala siko comment neti mukumba na ngai tant na yeko découvrir que eza mabe. Alors il ne faut pas venir mettre des commentaires kaka parce que yo zo sentir lésé l'homme so talika ko lobi OK pona en tout cas oyo etali ngai te okope ko komaka bongo oyo penza etali ngai te oleki. Mais il ne faut pas venir parler, belé, pour amener le peuple de Dieu dans les désordres. Présence nae. Vous avez que combien de gens epesi bango kim epesi kimia. Présence ya Borsalino na matanga wana combien de gens ils ont basepeli komo nae et puis ko sepela que alongwe musika ake ko lela na baninga. Mais ko lela yango de place wana est-ce que ça ko lela ya solo? Est-ce que ça pour sepelisa mukili parce que ba lobeli mingi tika kana sala yango est-ce que uti na katia motema na e ou bien sala yango parce que ba yebana ou bien yebi ke biso toza bato a loge moko bande kona sekisa bino na bani nga ko shite baso ko yemba nzembo na nzambe na ko tala mwana ngai non ngala bota mwana kitoko fali garçon kitoko mais ako yemba te fali yo moto na mongongo yaya falo compagnie bandeko wana bako yemba mwana pasi na yebi kozaki na pasi makasi mais falo compagnie bango opesa moi goût na place wana fali ko yemba te fali même banzembo yebelaka mondeko mwana ndeko mobile ba okokai ko beta moi ba kapelo wana jour wana mukola suka ayoka ta banzembo wana bandeko lem sou fali abeti yango te ayeko comprendre que mwana mai na dernière minute ayambi Yesu. Place wana fali meka ko zongela ka video oyo meka ko talaka ba événement ya camarade bozalaki na ye pona ko yebso que tout est vanité oyembela garçon na banzembo garçon na sepela ayaza ekutuka ba lox ko kata suki o suki jour à mariage na ye tala chambre à luxe a changé sapato mabe je crois jour wana pe apesaka quand même fali quand même goupé que yo pe ya ko bala nana to mona pe ndengwana mais tozo zela kaka abolem sous ozolanda papa wemba ye pa umelaka na e bango na ndeko mwasi pona baya ko balana wana ko teza problème te mais le quoi so pesa coutume ya ngonde libala voilà donc bande konanga eza pasi na comme ko chité bo partager vidéo vraiment ko mona ye wana kei Borsalino alongoli bag alobi ke mobile libala ekufi libala ekufaka na liwa veuve akomi na ye libre à consommer kaka temps ya pasi wana et puis à la fin akokuta na molonga ni ya bien parce qu'elle est encore jeune
akobala na ye. Bon soki pe a décidé na ye abala na ye lisusu te ekozala pe mabe te avandi na ye pona lokumu ya mobali na ye wana ekodépendre na ye moko veuve. Mais bandeko ba pasteur bino bato bozolinga ke ba église na bino ezala minene eza mabe te, mais bozala organiser na ba téléphone na bino botia ba multiplication à 5-6 téléphones boye ba ko sala nini ko kabola pouvoir na bino na baninga mususu bola kisa baninga mususu mosain ba ndengeni ba prier laka ba faible sur bazo benga ba koki ko zoyo te mais bazui tata oyo azape disponible alobi pasteur dans zuite mais tango yambinga ipe oyambi be mosain na nzambe mama problème nini to sambela problème nini ba sambele lipe mutu pa kati téléphone motema na ye parce que soko sambele li mutu kaka malobo lobi soki consoler motema na ye okomona pena maladie pe kei nango yango moko bande ko zakale msupo zo bela makasi boye surtout sala mara mingi na bana azo pese kisi na ndako faiblesse kaka jour memie ka pa docteur afungoli monoko atali mungongo atali matoi atali pema alobi bon eza nango kaka virus kende ka bo continuer ka kopesa ye mai ebele na ndako l'air bozo fongola ka porte ya ndako boye mwana pa biki na ye omona telemi abandi likolo mama pesanga niti soki nitendo nanga na mela moi ji muto abandai ko melate parce que nini du fait ka moni docteur ka moi kaka eloko ane kotie a tata oya biki saka mbala moko pe maladie ke nango. Donc ba maladie muso ekende nango ndengo na bandeko nanga ça n'a rien à voir avec ba maladie ke soki wapi ou bien soki ndenge nini voilà. Donc to komi nanga na biso na suka vraiment beau partager émission bola kisa ndenge bostralino ala kisi bola muna ye ko longwa kuna tikuna mais toyebi te mabomba nini oyo eza na sima na yango mais nzambe aza nzambe akolakisaka nka mokolo mosusu. A bon attendeur, salut, dimanche malamu, bye bye.